Bote na balani yoso atokomi wapi eza esengo ko ya verbino malgré tout moi ba absence na loba ike ngai depuis na oti Mbujimayi nazolobela nanu Mbujimayi nazolobela nanu Mbujimayi mais moi surprise ezalaki ya émission na ngana Benjamin Kayombo. Là j'ai dit merci na bato tout ba partager ba vidéo nanga bato musi ba ko yeba nga na retard et bien ba yeba ki nga te papa ya biema na musala communication aussi ba geste tout au sala ke kotaka ozomon mais tant on a sali émission na Benjamin Kayombo ya mutu eza nini Benjamin Kayombo aye ko expliquer muke eloko bato batika ko yoka yango te bozo sambisa Benjamin Kayombo pourquoi ngai eloko esalaka force mingi ya liboso eza vie de prière oui komi c'était mais nazala mutu vie de prière nazala mutu vie de prière eloko amibale vie ya sanctification oui eloko ezangi bato ebele lelo yango wana vie de prière vie ya sanctification aba église ebele oza ekwaki te mutu sakoyaka ye moko asala émission yo présenter bango po émission ezotika oui ezokota na YouTube ya ndeko Eliezer nalingaka bango mingi oye bien onamona même na la concert oyembi muke omona okezwa moto na loboko voilà opesi mutu bato voilà sikoyo na concert wana bato bakoya koyoka nini bato oyo eza vagut ozopesa po tozosala appel vraiment oyo bakodécouvrir awa nde bakodécouvrir kuna nalobaka boye esika nzambe alambaka milingi ebimaka te soki nzambe azoprépare azolamba na cuisine ya bonzambe milingi ebimaka te baange mpe bayebaka te oyo nakoki kosala awa soki bato baye kuna felinga eleka aza témoin bakokomprendre ke oyo nayembi awa nakoyemba yango susu te nakoyemba mosusu parce que cuisine ya production eza kati na ngai amen oui osombaka nzembo te naza clair nasombaka nzembo te banzembo ebele eyaka na bapongi banzembo ebele eyaka na dadi mukadi aye nango aza te nzambe apambola bisika aza batemoin bango oyo estce tosi tosomba nzembo nzembo na yo moko na Eliezer ayokaka mingi nzembo moko oyembaka na chiluba otangaka mpe kombo Kayombo nzembo wana ezokima RDC pays laïque mwana na mwana yebi eloko oyo azosenga na papa na ye mais Benjamin Kayombo alobi ke no ye Benjamin Kayombo alobi ke ye na ndenge asambelaka ndenge atambolaka alobi ke ye ayebisi nzambe opportunité soki emonani to bosenga na ye banzelu bapema nani po bango depuis baza wana kaka no tie saint mais Benjamin Kayombo akopozaka Benjamin Kayombo ayembaka na munoko na ye okoyoka sente ezobima kitare ezobima so bozosambisa ye pourquoi mukulu leso mukombo osi ureno wa madena ayani awere ata mukombo bele yesu ikuzenda ko yaya kanya bali kokongo mabali malamo yeye mabali ko yende omina nzako mabali malamo to yabali nzako omina nzako yeye papa yeye ayole tigalo pala pena kati échange na ngana Benjamin Kayombo bato baoki Benjamin Kayombo abanda musique na age nini baoki nzembo ya Benjamin Kayombo composition na ye ya liboso 3 Benjamin Kayombo alobi ke ye asombaka nzembo te banzembo musu yaka na ngomba musu yaka na ndoto musu yaka na ba prière musu yaka na kolala musu yaka na ba repos eza yo te za photocopie na ezangai zanga très Benjamin Kayombo oui po toyeba pe na kombo na yo vrai ezalaka nini kombo na ngai Kayombo Benjamin Mbuyi musala oyo ya koyemba obandi na age bon musala oyo ya koyemba
En 2022, 20, nous avons déjà 34 ans. Âge na bandaki na ngoko yemba. C'est 34 ans. Bato bazasu ba komi ba succès ba balo ba ka mentor na bango ti. Mamba koyembe ila ondeni. Olala ozoyemba na ndoto. Vraiment. To moto moko azwa yo azwa cadre yo neti nga boye soki bamoni bamona kena oui. Il faut te Eliezer Tambwe. Ya yo papa na musalo ya koyemba na. Zamba pambula Eliezer honorable Eliezer Tambwe. Pona nyonso zo sala na mboka zamba pambula ye. Musala ya koyemba avant na banda ko sambela na banda ki kolanda mutu moko aza mutu ya makasi na molimo mutu wana mulumba wana tawo bisika azali nzamba batela ye abomba ye makasi parce que toza na besoin na ye kaka na banda ki kolanda ye mingi mais wana nga nazo sambela te mais na banda kolanda ye trop donc toloba ke na koyemba mator na yo we nalingaka ye pe mingi ye nde mutu nalandaka mingi wana fona fongola bato bayebake nalandaka nde ye mingi. Oui, pour on a une question. Oui. Comme on a un pasteur d'église à Minene, betaka lisolo ya bato basala bango. Comme on a toujours vendu ce Claude Kabundo allait ça na Kabamba Tuza. Voilà. Et Penge Fofana toujours mon amour qui Eliezer. Voilà. Lelo aussi bato ba profiter que moto apesa kayombo goût. Voilà. Ya koyemba. Mulumba mwana ya composer. Oui. Eza papa na biso mulumba. Papa mulumba mwana watao. Nzembo ya liboso. O kayomba yemba. Nzembo ya liboso. O penda oyemba. Père moko ofandi bato pe bazo yemba libanda. Chef d'œuvre na liboso. Toyemba ngo ou bien oui, eloko na oti. Mama mabo mabo. Mabo mamina Yesu elangisa maki solo. Shivato anekonanga na evangeli ya mokili. Etala kitambe iloba oyo elataki etala kitambe iloba oyo elataki nzoto elataki nzoto moninga nanga yokana koyebisa yo mabomba nimisato toza koyebela bino mpona kososola yango esengeli molimo osanto agamba yo makambo mabombama ezali ya nzambe esengeli molimo osanto agamba yo makambo mamonana ezali ya biso ezali ya biso Yesu na koloko osalelaki Merita Yesu na koloko osalelaki Yabulelele Yesu na koloko osalelaki Lama saba kasani nyoso ego kisani Adomola giriza ego kisani Jagu adomola giriza Nani kolo ego kisani Jagu adomola giriza Yesu
Puis je dis encore merci. N'a pas tout à partager ma vidéo nanga. Parce que na mbongo ya kopesa bato te na tia peut-être ba panneau publicitaire, tona zo ba porte-parole ba communiquer pour nanga te. Moi na yebi que émission nanga na sena Benjamin Kayombo. Partage te kei. Quand on soit dit que non musulman bali abini pona nini, musulman abina raté, est-ce que yebi kora? Yo ozo sambisa ngai na bini na hati sultan na hati fula yo yebi kora. Là, nous sommes même chrétiens, même deux versets bibliques ont évité. Les compteurs, imam Azanan, Moualim Azanan, cher Azanan. So, ngai nazo sala émission na caractère politique té. Émission les na caractère pénal, na sala émission na alanga nzembo, moyembi. Maintenant, comme un journaliste, je suis obligé au côté na kati, na ye. Pour ne tout la ye pour a tant on le carré au kota et baby na baza que na bokasi ya équipe ya to komi wapi amo suluba ki dema ki c'est là lelo na 21h émission na mona mboka Kayombo moto azo contrôler na minute azo contrôler nani a partager te nani a invité c'est ça aussi. Père Maka Cézanine, tu as dit que tu as télé moka tenu. Toujours partager même argument de Wazalendo. Kagame a barakeno abuni sarabisote. Azana problème na bisote. Mais à quel qu'on signé accord pourquoi? Yaza innocent. Mambo a Congo a hebi angote. Mais à quel a fondé les États-Unis parce que représentation à Kagame ambassadeur na ministre na Zawana affaires étrangères. Bisope RDC, ministre des Affaires étrangères, Azawana. Mundelu, na katikati. Représenté à Trump, à Fandiwan. So, Bazou Bastilo a signé pour quelle raison? Namoni part, il y a Nangata. Namoni part, il y a Batomusu Soutan. Namoni peut se faire que Dieu en place Wanate. Namoni Stéphane Mukumadi, Woloeko, Namoni ete. Tolo bate. Bisosko to la telimbo kateni. Pe merci na balandia epenge Fofana. O balobi ke no teni o eza ba noko, eza ba belge. Atako bango ba eko la muka na retard Fofana to tindelio. Yango zoma drapeau ya Belgique ya. Drapeau ya Belgique na lipeka.
Parce que yo, ozo sepela, obundeli mboka na nini? Parce que nous avons dit tenu aux en signification. Lundi, na koyamba mwana mboka Oril. Lundi encore, na koyamba mwana mboka honorable Nicolas Wemakoy Omokot, Eli Yangaliem. Na lobit. Lundi, na oyamba molobeli ya mbana ya lemba, bolobeli ya mwamba. Pe lundi, na oyamba aussi Maître Nicolas, professionnel comme avocat, mais se retrouve aujourd'hui député provincial élu Yangaliem. Tout sur la mambo à Kishasa. Le autre zoya mamon mboka. Docteur Kabé. Même in front. Bah toi a besoin à Kis. Bah wazalendo aussi. Bah a besoin à Kis. Pendant tel mon plateau, bah a besoin à Kis. Yango aussi to yambaka docteur Kabé na kiko sene santé. So yo zo déranger pour ani. To yambaki mon mboka Kayombo pour attaquer Moussali na Nzambi, attaquer chante. Et là qu'on a et gangi après 3 ans. Pas besoin de critiquer Kayombo, mais pourquoi besoin de battre que Kayombo nda zongi ça pasteur Mike Kalamba ina koyemba. Pasteur Mike Kalamba atira na musique. Mais mon mboka Kayombo nda zongi se na koyemba. Dans le Bimabe, après 3 ans, ben on a bandé c'est vocal seulement. Ils ont même un zembouti. Lorsque le docteur Kabé, lobby Ezayo, ngaï les a ouvert. Net c'est mis tout l'accord où est signé les États-Unis. Ça on a besoin d'un docteur, on a besoin d'un licencié, on a besoin aussi d'un parti politique qui a une union sacrée. Toi, on a besoin de plateau et tout la tête. Docteur Kabé. Mbote. Mbote et Pege Fofana. Mbote Cheno Tokomi Wapi. Mbote Manix Kimbolo. Mbote. Dieu m'a question à mon aïkal. Na Monakala. Mbote Amos Lobaki. Docteur Kabé, on dit que émission outil qu'on a des acquis likolo makasi. Merci. Balandi émission bazan a besoin émission mata ekitate. Tant on moni accord ya États-Unis, mon moni nangate, on moni Franck Diogote, on moni ministre des Affaires étrangères ya Rwanda. Bazo représenter Congo. Représenter à présent États-Unis na katikati. Mais Kagame le barake yé azat na bisoté, il y a un problème na bisoté. Mais à quel qu'on signe accord pourquoi? Et ça merci, merci. Moi na woyo ya mobalo woyo kombo na ye Epenge Fofana. Oyo esengela ki batala kote na ibisaka yo. Weza makambo ya batala kote. Atala ko akoloba ye nyonso o elinga loba. Tango komi ya ba grand maître atala ko akenda ko vanda na ndako. C'est ça. Ezere kama batala kote. Est-ce yo place on yo vanda? Umunaka atala ko. Wana zeraki batala ko. Vraiment, toki paka batala kote. Akoloba mabe, akosara boy, akofika pendene Fofana, akosara boy. Wana za atala ko. Batala ko ndenge bavandi wana bavanda kimia. Na sepele makasi na ba responsable oyo bakenda ko signer bongo Congo na yebisa ezamboka na yangai ya yo na yangai eza ya ba congolais des pères et des mères na lobaka na makambo wana soka tala ko monanité passe eza wapi pe abato mona ba signature mona mboka eza waki bitu mesili pas droit ben na e kazo levé azo ça qui jalelo. Mais tout le monde représentant Kagame à qui États-Unis. Il y a tout accord à signer à CNZTT. Bakeko signer accord à Kimia dans les États-Unis. Il faut dans le lobby na yo, na wutu ko répondre à yo, il faudrait ça la mabongo. Merci Nande Kweleze. Merci na ba Congolais au baza conscient, inconscienté, au baza conscient. Docteur Kabé na zakala CNZT. Et c'est comme bino botika kanga. Boko kende moko soki mo ebeti yale. Oye na 16 étoiles pour tope makaka. Na loba na yo bongo. Na lobi
na beni mabina ya mboka na buto na bina ka yango te kada na bina ka yango te mais na ko bina yango tango na moni Congo a joué sikanaye il faut oser la respecter nengo zo tambra wana soko yebi bien te atala ko nde bato ya songi atala ko musada ezaka kapona koloba mabe ko sara boy bango zaka pona bitumba nde musada atala ko oyebi ke tango na yoki yango o eza makambo ya batala ko te eza makambo ya responsabilité ya ba congolais ba responsable eza te ya ba irresponsable dengo za wana osele mabe atala ko koloba kaka malamu te Congo eza mboka na ngai mboka na yo soki dozate ndeko na ngai soki ezate yo kende ko na lobi e koloni no kende ko defo mata na Brazil pero to sumbo matwaso kufa ba baso sepela na lobi oko kende ko defa mboka nini na Congo na lobi na Brazil atosoko ke Angola ndengo za wana okoza exilé politicien même na Gabon même na Brazil même na Cameroun pour école na yo ezakuna te mon frère na sepeli makasi na mwana mobali woyo ndeko désert za ba pombo de bil chene to komi wapi bo défendre mboka woyo soko bo yebite na zo bisibino ya mi bade bana wo bazana régie amoso lo bakindoki ya régie zuwa masolo wana cha yango na en application nazane sengo omoni maloba bokoloba boy na monoko na yebaki yango bongo te mais ce que ça présent na ba écriture mon frère état na cause na éviter comme 53e ezaki ko liboso ezaki 52e état comme 53e état baki ko signer place ya mbokata mokowa soko lingo bima na bitumba exact Congo te okende ko menacer États-Unis papa nazane sengo makasi merci mingi na ba oyo ngai na ba oyo baike o bazana mboka ya bapaya ba diaspora nzamba pambol bino bitumba bobundi bandeko na ngai nzamba pambol bino d'après Congo telemi partout et gangi partout ba diaspora tout na monaka zamba pambole bino bozala makasi bolaki sakake bolinga kamboka na bino mon frère quelle que soit nationalité ezana problème mais d'origine et ça mboka na ngai na kende na mboka ya batu na zoro ko na moyibi na koyibe atada chata kama chambre sonore na ngai c'est ça mboka na ngai c'est ça merci na pesibino coup de chapeau ba diaspora et sikabino bozali vraiment zamba pambole bino makasi a pambo le bino de sous ya koleka a pese bino longue vie mon frère ma sœur zamba pambo le bino o tu bo sala katomo na kayango o bino bo sede tout pona mokeni mo biboko la kisa ke bozana passe to moni penza solo ke za solo ako wana eza ya ba na eza ya ba o to bega ka bango o to ko yebise bino awa tozo benga bango bazaba atalaku na minute oyo réseaux sociaux abu pia yezaka ko po papa gunda na mama soki tongo bikubi tango ya koyokana bana bokota na chambre yango ndo mon bana bokota na chambre tika bana bakota na chambre bazalaki bana bakendaki pona sentiment ya nzoto. Merci na Fofana Epenge. Docteur Kabi. Yasika nini? Ba Congolais bazozela. Yasika ezaboye. Omoni santé to kolobelango vraiment tina suka. Pona nini nazolo babongo? Parce que koza ba maladie mususu, otozo benga maladie incurable mon frère. Maladie oyo to betela mbele na ndenge nyonso tout. Pona nini? Le col hépatite est une maladie incurable. Tu as VIH sida. Oui, tu as le 4, CD4.
Tous appels sur le problème est tel, il y a maladie, autre, mais cancer, nyonso. Cancer, mon frère. Ozana de konayo, azana cancer. Nyonso, le corps ben cancer du col terrain. Oya mates. Cancer de sein. Oya ma belle, talani belle vimi boy, mon frère. Beaucoup de ceux qui s'engagent dans ça, hein. Mais maintenant, en puto. Cancer du foie, cancer du pancréas, cancer du gorge, de l'anis, des pénis, cancer du sang, dans le bien, hein? Cancer l'olenge na l'olenge. Beaucoup de ceux qui s'engagent dans ça, hein. En dehors de cancer, il y a trop de maladies. En dehors, il y a cancer. En dehors de maladies, il y a cité. De jour au jour, c'est tout le problème même à cycle. Ils ont posé problème dans notre bateau. Bateau va salir pour na qui ma cycle na banzoto. Vraiment, na sepele mingi na Fofana Epenge. En dehors il y a cancer na ebisaka que naza généraliste professionnel en médecine naturelle en tant que les doyens. Ba diabétique, diabète na lobana ndenge na ndenge. Bah, tu dois comprendre. Dans le bien, tout type de diabète. Diabète type A, type B. Dans le bien, 3 types de diabète, tous autres traités. Oyo zo beza oyo yebi. Oyo zo beza oyo simbaka. Bato bazolanda. Eloko na koyebisa benza bande konangai. Eza eloko moko. Eza nini? Ozana ndeko na yo ou bien papa azana problème ya cancer de la prostate dans le bien ba papa ou bazana ba prostatite. Ozana prostate et comme na niveau ya dysurie masuba ezo bena makila jour wana okuta na docteur Kabe tout dans le bien bozala na tembe mon frère en tant qu'œuvre en esprit. Ozana de konayo, azana problème ya arthrose ou bien hernie discale. Ba genou eliami. Mukongo nyos tu eliami pe susu. Bande ko wana boza wapi. Colonne vertébrale ba disque dans le bien L4, L5, L3. Espace na ba disque moyen autant mo les até ndebisi na bien na lo baboni zame na ngai makambo na zo bango ba tozo comprendre tes zame na ngai maladie eza maladie incurable mon frère okoko kozwa yango okota monde douleur généralisée o ezo conseil ba nerf sciatique. Ozana de konayo azana problème ya hernie discale benga biso bakolo makambo ndebis comme tele santé benga docteur Kabe. Ozana mwana za autiste ba autiste ba no baza ba autiste bizengi mwana za na âge à 10 ans 20 ans 18 ans azo raison lokola mwana ya 2 ans 3 ans bana wana boko pesa nga bangote boye na bangote mwana vandaka te kingo eza makasi te bana ya bongo nazoluka bango ndeko na ngai mobali ko juge docteur Kabe musika te bozalaki na ye bokutalaka na ye comment ndeko na ngai bokozala na motema be pona docteur yaza pona ko défendre santé na yo ozana maladie songolo pakala mais bokutana te nalobaka maladie tout mpona yebi ke naza abato azoluka centre docteur Kabe eza wapi. Kiza bien koloba na TV koloba kobenga bato centre na eza wapi. Drépanocytose ou bien anémie SS. O etele groupe sanguin, groupe ya mama na ya tata zandenge moko. Et puis globule rouge ezokita ole emata. Beaucoup sur sanguin na SS. Bako bazaka ka bongo mais tokuta na muzu na muzu mon frère. Sambe. Tu sais que pembe. Docteur Kabe azana Kinshasa, tozana commune de Barumbu.
Sir Prince Kabinda Galastamo A6 bis. Soko komi na Kabinda Bokassa, o quitté na Kabinda Bokassa, o kelo ko lozo kende bon marché. O komi na entrée école Gama et référence na biso. Au terrain à gauche, première parcelle, deuxième, troisième parcelle, au commun étage, il y a 3 niveaux. Tout les vert. Tout ça, c'est au bon monde, au commun paysan, comme photo, ils ont mon comme temple du roi Salomon. Ndako ya lobikus, ya bikamu ici. Et c'est comme makanisi ya batu. Et souki, ya zambe bandi. Batu baza désespéré. Ndeko nangai. Na considération de ce billet boy. Maladie incurable, en général, sauf la mort. Docteur Yemoko Zalakawan. Yemoko Yambaka. Grand maître Yemoko za place wana en tant qu'esprit. SS Bosuki Sanga. Na lobaka bon ponga moko na zasir. Ba témoignage nde ekozo juger. Ozana mwana za autiste. Est-ce que ce ne parlons pas? T'as la rate Vimbi Boy. T'as la rate. Nazana Bino. Bosambe là, na comme un coco. Ce qui me Banga passe. Témoignage et un mot qui solo. Voilà le témoignage. Monyo a tous un peu combiné. Awa tuzana zana tutela docteur Kabé. Kombo na ngai Mama Bibiche. Mama Bibiche, c'est le soir pas de docteur Kabé. Tout monyo o ça na ni. Bien oza cop bo ça na docteur tout o tegele bilo mo bo to ebité. Et na yaki pour na popité, na yaki na zaki na maladie de VIH. Nazalaki penda otali mo yoki mawa. Nazaki ya kokonda misisa tentire beba. Nathalie a fait publicité na TV, ni baninga ba publicité zoleka. Nataki kondimala yaki tukutena na docteur ka bandi ko pesa na kisi. Ndenda balaki ko yoka mikuwa nzoto pasi, nzoto moto, kokonda en tout cas bandi ko ngai na komi bien. Ba o ba yebi ngai. Ndena zai ko la na pasi soki ba moninga bazokanga. Ande ko boya kokota lutite yaka okobika. Maman, toujours comprendre, toujours assurer assurance. En fait, toujours sachez combien de temps vous avez souffert de la maladie de sida. Depuis 2010. Donc, la maladie manifestée dans donc, ça dit 14 ans. Oui. La maladie de sida. Oui. Autant que peut-être placement oui c'est maladie boma et na tambola ki te na baleka ko so kisi oyo ba pesa la biso na bopito wa esala ki ngai eloko te ko mona ko même pas docteur en tout cas na ba dit traitement 2 mois ya pamba so moninga okamwe na dire nyoso na sala ki na zaki na santé wana santé ona komi na mo est-ce que vous avez pour émission parce que pendant 14 ans il y a maladie dans 2 mois. Et Zambongo te o akoya yebo pa ko témoigner le quoi ngane na témoigner aya abanga te ba boya basi ni bali boya beaucoup fa maladie na ndako te ko bika boya siko bandi ozolanda yo opesa ngo dernier message na yo bien assurance nous opesa bato ozolanda yo banda ngo na pesa assurance donc Kabé akimate eza place na zo kambo yozo ya pona lobi ko ota duty pona nini baya babanga mbongo te azape muta matata te o akite baya ozo kisa bango ba kolobika. Ça va, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui maman, tout le monde est awa. Comment on a nippé à tous awa? Comment la maman Adèle a un instant éveil à docteur Kabé, l'hôpital à docteur Kabé. Mais tout le monde image à Kala, moi la façon bada au tambola, na si connaît ngazo tambola, tu comprends? Ni nyango et ça les bédo. Oye ah pendant moi na to pona yo moko na. Donc voilà nga awa eza pona moi na nga bota maki.
vraiment 2 ans avec le tambola tata hôtel mapamba avec hôtel maté les age baninga bana soka simelo wa télé mianga bana osala moti bana neka pe publicité na télévision tant na moni de motema nanga et toutaki ngana ya aiba docteur Kabe tant na yaki vraiment résultat ngo mo seni mwana ngai azotambola vraiment normal ndenge bana soka tambola otomona komo kima image à Kala, tout le monde a bien qu'il y a un autre mot à peine. Alors qui m'a vraiment en tout cas ça va vraiment. Il y a solo. Il y a solo. Parce que et toi Mikolo bonito période boni pour na nini mona ayo kamala matam. Bon tant la maladie traitement là pour vraiment attendre la normal les banos va attendre là et soit qui je crois 5 à 6 mois. Il y a solo. Moni moi na attendre vraiment. Ah maman mais oh est-ce que makambozo ba ça solo to mona zaki na ko tambola kaka so ndeni na to comprendre tipo ba image pe lo baka mais to mona bando tambola bien te mais comme si ko tambola normal azo kima pe toujours battre est-ce que yebisa ki atambola bien te bazo image pour ça la cop na docteur Kabe to na ça na importance mon côté au la cop na docteur Kabe parce que na zo témoigner de misala o ya zo ça pour batebele baza na bana boye pe ah ba baza na bana boye ngala azondima te atambola bazo solution te banima mama boye te baloba raza ba cop na ba scène na TV ni kaka bon eloba mangana ngo menga so na do témoigner parce que ngamo na vivre ngo nde yango na o témoigner ngo po eloko ngana monter chemin la ngo ndima na le kabona témoigner so na o témoigner parce que na vivre ngamo na mwana ngai ya solo mama so message ko loba na ba parents wana oyo bazali pe na bana boye ba ko tambola te donc moi na 6 mois 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans atambola raté message on peut ça na bango par rapport à expérience oyo vivre pas docteur message na ko pesa bango vraiment ba télé baya na bana ay ba docteur Kabe solution vraiment ça so inga pe na vanda ikaka peut-être moi na ngambeti le ba tambolité ba ba sana bana pe lo lenge wana baya na baya ko mikana ngai ba docteur Kabe nzambe elongo na nzambe nzambe na ko monisa so fait pour monisa ça va maman merci merci. Bonjour Ndeko Mwasi. Bonjour. Oui Ndeko, kombo nani pe atoza wapi? Kombo la Hermès. Ya docteur Kabe. Nini ememi yo awa? Elo ememi kinga awa nazali na miom. Nazali lokola kopo. Mutido sikutando mona na nzela te sikoyo kombi pela ko mutido sozo mona nga sikoyo. Ya solo. Nyonso ndeza boye bona komi normal. Docteur Kabe nzambe mutatinde libiso ye. Soki yete na misusu na mboka oyo. Oh, mais normal on ozolo baiza normal a denini. Ozaki ndenge nini liboso siko komi ndenge. Sikoyo na zalaki na ndongo na pemba mukuse ndetika ndetika ikangama esika moko. Siko na mona normal na zolia normal. Ya solo? Oui. Elongi pe zongi. Elongi pe zongi kono zongi bébé. Ya solo? Ah, même akamozolo bolo ba on esengo ebele bo ndire za kopo beti. Capitaine, nzambe mutatite libiso do. Mais ko bébé ta mami na kisasa bat bandima docteur Kabete ba ta na mbongo pesa bat mbongo ba sa bakosi nga mutali boso ba mona ngai ya solo ole mbongo te na le mbongo te logo te ah ya solo siko esali mikolo boni po ozo résultat aux yeux pas docteur bo eza déjà 11e tour na ngai ya solo ah est-ce que maman le bezap na solo parce que bande ko belo bazana maladie ya miom bazolanda yo na minute ko makamozo ko loba so eza sentiment to eza mambo solo que nesali des sentiments bande ko la bazana miom ba ya pas docteur Kabe bozolo ikolo ko ngai e bongo batatembe olo bana baone batatembe batika tembe ngapela zaki na tembe wana na lobete na kende kana vivre on peut asuki singai ya solo ça va maman merci. Bonjour papa. Bonjour. Oui papa, tomonio awa, kombo nani papa? Kombo nangai Pedoso Sylvain. Papa Pedoso. Oui. Nini oye ko sala awa, pe tozali wapi nanu awa? Tozali epai ya Docteur Kabe. Nini oye ko sala awa pa Docteur Kabe? Ngai na joie passé à la maladie à prostate depuis 89. Ya solo. Oui. Bamboule belé bongo papa. On va nous solution t'attendre. Bon, na 90 balingaki basala nga opération mais
kaka ye moko docteur wana aloba na nga mene age kome nango soki tosali opération ezali mpasi aloba komela nga bakisi akomela nga kisi moko mpona kokalemaka badouleur kaka kisi wana namelaka me komona ntango mosusu ezongi badouleur makasi ya solo badouleur makasi se kosali nango bambula ebele kaka na pasi wana kaka na pasi wana siko papa ntango oye awa epa docteur Kabe nini esalemeli yo par rapport a pasi na banini awa lere na ye awa namelikisi une semaine passée nde nabandi kozwa kisi ya kotongola kopirige siko ntango omeli yango esali nini kaka lere nabandi kopirige kisi wana nazalaki na badouleur na kosuba na butu moko bona kobima kosuba basifwa mais kaka lere natongoli premier jour na pirige premier jour nanu badouleur eza te kosuba ekomi kaka 2 fois na butu ya solo olie ya basifwa wana papa kaka lere obandikisi kaka premier jour na pirige tongo pokwa papa mais malade omeli nango seki bambula ebele boye kana na kozwa kisi kaka na mokolo moko mamona esameli yo kaka mokolo ya liboso kaka na pirige na tongo mpo na pokwa papa mais est ce que makambo yango ozokoloba eza makambo ya solo to eza maloba bapesi olobanga mpona kamera ezozwa image tala nano age nga naza na et puis nakotaka na église nasambelaka nakoko yakokoloba makambo ya kokosa te ya solo mpo batebele bakanisaka topesaka mbongo totaka bapesaka mbongo mpo bapesa batémoignage ezali eloko te ya solo siko oyebani nde nini ezalaki maladi yango ezalaki prostate otalisaki na babinganga solo siko papa message nini okopesa na bapapa ebele oyo baza kolanda na minute oyo bazali na problème ya prostate batambola mpe bamela bakisi esimba te baproposa ngo mpe baopération lokwa message nini okopesa na bango baoyo mibali oyo baza na problème ya prostate vraiment soki baleki awa bakomona bango moko ke oyo ngai naza kozwa eza ya solo. Ça va papa, merci. Merci. Bonjour Ndeko mwasi. Bonjour Fabrice. Oui Ndeko, tomoni yo awa kombo nani ve a toza wapi? Kombo nanga mama Niclette toza na bureau ya Dr Kabe. Na bureau ya Dr Kabe za wapi? Za na Gombe ou bien za wapi? Eza na commune ya Barumbo. Précisément na route ya Kabinda. Nini oye kosala awa et pas Dr Kabe? Awa nayaki nazaki na ba problème ya maladie oyo tungisaki nga ya barin. Alors nakutana na Dr Kabe kisi ya liboso nazwaki na santaki mieux. Donc depuis kisi ya liboso nazwaki no lelo en tout cas nazongeli ba force nyonso nazalaki na. Mais nini elakisaki ke za rein lève zo rosa osala musala makasi mukongo pe sala pasi. Non, nakendaki hôpital afana koma nakendaki na hôpital. Batindinga ba examen nakio na salle ba examen na centre et ba pesa babike eza début ya infection ya rein. Et alors que na mitungisa ma kimingi. Pendant que nazo mitungisa ma zamba zaneka bulingo orienté ngalobi kende pas docteur Kabe. Donc siko le oye awa et pas docteur Kabe. Donc ba pasi wana ndenge zalela liboso donc ekei. En tout cas nazaki na ba pasi moko zaki pema na bando ko kasocha mutu boité même ko sala mouvement ya makasi ko meta mwana nazaki na problème. Ko lala ezaki problème mais siko na moni ça va. Donc na kisi ya liboso. Kisi ya liboso ezaki na no essaye. Na découvert que changement ezali et puis na continuer avec le temps et le traitement, on a la monique, ça va. C'est comme maman Niclette.
est-ce que makambo zoloba eza makambo solo to eza makambo yokani ya Dr Kabe o loba yango na TV pour na batu ndenge batalaka ye mingi nga kutsoki pona ye peut-être na ko témoigner banda kala nga monde na 8 ans pour na témoigner ya solo donc moto a influencé nga zate c'est que ça m'a donné 100 millions penza tambo na zoya à chaque fois na offre ta transport rebelle so makambo zaki ya lokuta dans oyate c'est que ça na copté il y a du sérieux nga ça la copté pour qui ça cop hein Nicolas va pas comment vivre kana cop que vie à qui chasse dans Congo là toujours bon mais makambo malamu eza abaya ya solo oui donc yozo benga bango déjà oui baya ah mais ce qui est mambo lokuta yo na Dr Kabe boko sabato Dr Kabe et pour cause na on peut mambo lokuta ba otala na minute bazala ba problème na ba rien aya oh c'était bien yo ça na problème ba rien akima na hôpital assurance nini oyo pesa bango assurance je ne sais pas quoi dire mais ngana ebisi ba okabaya ponga mona za témoignage ya solo so ba moni ke pas Dr Kabe ba cha tembe ba lukanga ba ngane na mema bango Voilà, malheureusement, makasi lo baboye. Eza suspect, maman. Non, c'est malheureusement, eza très profond et très profond à tel point que eza passe pour battre dimango ba au monde ngo ka ke. Vérité, c'est la vérité. Papa ta ba fini ki ngo. Et aka vérité. Ba bomba ngote. Donc ba ko découvrir o eza Dr Kabe. Ça va de comment merci. Docteur Kabe ayebi Docteur Kabe ayebi docteur. Mais désormais Docteur Kabe alobi ke ya malamu e umelaka te. Pe ya malamu egangaka yango moko. Bolanda témoignage. Mbote tata. Mama okono nani pe awa toza wapi pe oyeko sala nini? Ngai kombo na nga Chiko Rosalie. Naza na centre ya Docteur Kabe. Awa na centre Dr Kabe mama ozalaka na problème to po eza centre de santé to na problème na likambo ndio yaki awa to eza ndenge ngai na bela ki hernie discale hernie wana depuis 2002 mais na 2019 nde mwana na nga azalaka na France amoni Dr Kabe na télévision abengi nga alobi mama akenda na avenue Bokasi ekabambara contre Bokasi Docteur wana nazomona tata muninga na ngai akendeke pai na ye tata wana bi yo mekana ndokeni ngalo bi docteur alukuta wana de docteur alobi mama akende ngande muntu na tindi ye na sali makasi na ye awo ira na yawa na banda kutambula na beki basali ngai massage première fois na bwaki beki na zonga na beki te na kenda nde na banda iko ya bazosala ngai massage par semaine azopesa ngai bakisi na ye massage mukongo ezosala pasi na saliti pendant 2 mois na bakisi na ye mais na banda koyoka changement te ezalaki hernie discale esili ekomi makolo genou bandeko nazokenda toilette kaka toilette ya kivu nde na ke toilette sans kivu na kokota na ngai te mbo nde bana balobi te ekenda Afrique du Sud bana ba Afrique du Sud balobi te mama yawa te akenda kana Kenya lokola Kabe asilisi hernie discale te akenda kaka na Kenya mbo na ke na Kenya era ngana nkomi na Kenya basali ngai na ke kaka na komaki mercredi mardi na ke et pas médecin na koti na radio docteur atala lobi no mama uzana hernie discale te uzana problème ya makolo il faut tout ça la opération na genou na yo nde okoyoka bien mama zela olobi liboso ntango olobaki ozali na hernie discale okenda na hôpital bayebi si oza nango nde ere nakei kaka Nkenya kokenda na Nkenya bazwi ngai ma radio balobi te oza na mokongo lisusu te mokongo esili surtout bagenou nde ezosala yo phase sikoyo mokongo mama ozalaki kotambola na nzete ozalaki na badouleur na mokongo
ezalaki maladie ya hernie discale badiske ndenge ezalaka esalaka mpasi makasi omona mpasi ndenge olobi omona mpasi ebele me okei kuna na hôpital ya monene batali balobi eza te ekomaki nde maladi mosusu nde ekoma koderange mama yebisa biso eske eza ya solo ke ozalaki na problème ya mokongo ke bokei na bapareil batali yango bamoni yango te to ozosala bacommentaire ya pamba mpona te eza commentaire ya pamba te ngai na makanisi na ngai na ya bana balobaki docteur Kabe asoigné hernie discale bien te kenda kaka na Kenya baopere yo nde nakomi na Kenya bamédecin ya Kenya balobi te eza bagenou babengaka mo moko boye na français otalaka age na ngai oyo nayebi mo wana na français te nde baye koopere ngai genou moko ifale baopere nyonso mibale na ngolo ya nzambe nayebisi nzambe yo ka likolo moko oyo baopere moko oyo bakopere ngai te na kozonga na Congo nazotambo baopere ngai balobi mama likolo mosusu to opere ngai alobi te bokopere te babimisaki milangi mibale ya tufina na makile esanganaki bande kaka kotia elike pa nzambe maladi ata ya ndenge nini ata ya ndenge nini oza na elike pa nzambe yo oza ya nzambe kaka siko mama olobi bien olobi makambo ya motuya mingi problème na ngai eza ke oyo question oyo tozotuna yo eza mokongo ndenge ezalaki kosala opasi liboso na ndenge okei batali bamoni ke eza te eske oyokaka susu pasi na mokongo nayokaka pasi na mokongo te mokongo esila banda babimisaki biloko ezalaki na genou na ndenge nasali kuna mbula mobimba nazungi awa mokongo esalaka ngai lisusu pasi te soki yo mpe ozobela hernie discale yaka epa Kabe nazosala commentaire te mpe kutu ngai naboyaki naya epai na ye bana bainsiste na ye me nazolobiko na ngai nakotambola sikoyo bien ere baopere ngai na Kenya nazalaki kotambola na beki mibale docteur alobi mama tika beki moko tikala na zwa moko na yawa na beki moko ti après un mois nalobi ngai na kota le 1er janvier maboko pamba nzambe na ngai abatela ngai nzambe ayokaki ngai abateli ngai nabwaki baki nyonso nakomi kotambola à l'aise. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui maman, tomoni yo awa kombo nani be awa toza wapi? Kombo na mama Fabiola. Mama Fabiola. Awa namoni ona ba papier na maboko na yebite awa toza wapi pe oye kosala nini awa? Papier oyo nazalaki hospitalisé na Gram. Fallait basala ma opération nazana myome. Mais na ya awa na 2002 wana eza kutu awa teza na lemba terminus nazaka na kiste na ya pa docteur Kabe na 2002 ti lelo kiste eza te apesanga kiste na mela kiste kindas ntango balobi basala opération nde na ye koraisonne docteur Kabe na boyi mbeli nde nazongeli docteur Kabe nde nga longolanga myome na kati ya kiste na libumu myome oyo mpe naza na posi elongola papier na ngai yango nazospese na Gram mais na boyi baopere ngai na yeba docteur Kabe parce que nga témoignage na 2002 lelo na kotisi échographie na bimi kiste eza te kiste wana banda pesanga kiste ya 2002 ti lelo eza te eza te yango moni na makambo solo ba mama est-ce que eza makambo solo to eza makambo solo abengisi yo bo oyebani na ye nayebi ete abengisi oyebani mama toyebani te nayebi ete nakenda na centre na ye kande tolandaki na télévision parce que kiste toyebi ke longwa na nzela opération c'est que docteur Kabe a opéraki yo abopera ngai te apesanga kaka kisi na mela boye ya solo elongwa mpe banda 2002 ti lelo na kati ya bimo eza te ya solo naye kokoti nde naza naza hospitalize yango mikanda na ngai yango so basala yango opération naza na myome na boyi baopere nga nazongi pa docteur Kabe parce que nayebi ntina oyo ye asala na kiste nayebi ke na myome kutu akolonga yango mpe
pour banda 2002 ti lelo na kiste mama namoni oza na foi ebele foi makasi mais bande ko ebele bazana bandaku bazana ba problème oyo ba kiste ba myom ba fibrome bandimaka te ke makambo elekaka na TV et pas docteur Kabeza Rasolo message no kopesa na bandeko ba mama o bazana na problème kiste myom fibrome lokwa yo ndimisa mozana na foi po aussi oleka déjà au mona message no kopesa na bandeko wana o ba tchaka tembe oyo ba ocha tembe ngam docteur Kabapi mbongo te abenga na témoigner te abengi ngana témoignage au pesa ngambo te ba o ba yebinga na pesa ka témoignage na bina sala na kiste na mela kiste pa docteur Kabesi la ndenge na obi hôpital là nazo ezaki lelo lendi ba ko tsaka na salle d'or ba opérer nga mais lendi on a aussi retrouvé na bureau ya docteur Kabesi parce que na yebiye asala ka lo tata bengi ngai te po pia ngambongo la lo na TVT ya yebinga te ngapela yebite to kutana na 2000 ti le 2022 et cara combien si ba omone la ngaba pesa ngambo na kenda numéro na ite ngayo na so peser la crame yango ça va maman merci beaucoup pour na malobanana bonjour maman bonjour papa oui maman tout monde yo awa kombo nani pe a toza wapi kombo nanga maman Henriette oui. A toza wapi pas docteur Kabe oye ko sala cop nini awa pas docteur Kabe na ye pas pasteur Kabe na nyoko mingi na maladi banda 2003 ba ope ba yebinga ba yebi ba ope ba pesanga chize ya ba kombo ya ndenge na ndenge ba yebi na landa kaka docteur Kabe na TV yango tukala mona ki paseleki na lobaki na koma yango na yaki tokutana na docteur na pesi kana ngai na beli kana eza ikani kana ngeza la ki Tiber na beli Tiber wana 5 ans na bani malade wana 2003 na yeko mela kisi wana ya Tiber 2000 na yeko mela kisi wana Tiber 5 ans kosu ekata na kate pe me kata na kate atuka na mitungisa makina luki partout na kei partout atuka leng na zola ndaka docteur Kabe na TV na lobi fona koma yango na koma ki na ba traitement na yazo pesa ngai na sali kutu ata 1 mois te na ba traitement zo pesa ngai na makolo ndenge mande ko sala pasi mukongo pasi pema kosu atuka ça va na ndenge nini mama zala clair namoni malamu namoni bien kimia na bande ko lia te ba crachat soke kaninga na tolo awa po biloko ekita na bande ki kokoka te donc ba kisu ane ki kolongola na baladi oyo bande ko sala nete memanga ba rhumatisme ba nini nyons tout ba kisu ane zo mela ça va mama me maloba suka libele boye est-ce que makambo zo loba eza na nzoto na oto za misolo mutu zo bela qualité ba oyo ba komona ngai ba kokamwa et puis pendenge nazo ya batu bazo tuna nazo bomba petenga nazo kene pas docteur Kabe nazo kene za maloba qualité eza flatterie te eloko ngana yoki malamu fona loba donc toba kena minute ope meza shooter ba passer na te na koki ko sauter na koki ko ganga et bongo ko sundeza hili ko sundeza kiso na zolo baboy boko kate déjà si na bandaki soki ko tcha batona kuku siko safa ya solo mama mais loba siko vérité po toyo ki ozo loba na énergie mankasi tozo ebati bate bele ba loba docteur Kabab sa batu mbongo moko ba sa témoignage mais tomoni e koza la pe cope maman te po ozo mema bate bele na libunga so makambo ozo loba eza lokuta te papa ngana yaki amutala kisaki ngaya wate na yebi pe docteur Kabe te na landaki na TV kolanda na nga landaki na TV po likamba bande koloba wana yango bande ko sala nga na nzoto tite tour de Tiber boya yango nga na monaki na lobi na ya yango nga na yaki ça va maman eza donc bandaki ko tungisa ngai yango wana na meli bakisa mindele 5 ans na meli kisa Tiber na kei na koko tanga na ba hôpital na leki na hôpital musuna na meli 2 fois maman kiswara batonga na nyonso wana papa maman eza pe film te po to ki bando loba na no kosolite eza pe film te bo sali biso
eza film bato bazolanda yo na minute mama po batebele oya owelela naki n'est pas docteur quand même nzoka ndi mambo lokuta nasali film te mpona nzela na wuti nazoya nakutani mpe na bakamarade na nga bazotuna ça va arrête tomoni ça va likama mutu fo kondima soki likama mutu omoni yango tela kondima na ngai te siko mama mbela nini to mpe toli nini okopesa na bamama to mpe bapapa oyo bazali kolanda na minute bazali na maladi oyo bayebaka te solution ezalaka batambola bamona eloko te message okopesa na bango naoloba kaka bandeko mpe bazotunisama lokola ngai bobanga na musika te mbula bakima yango na mopepe te boya bokutana na ye na docteur Kabe bosolola aza mutu boyoka biyoka te ngai pe nayokaki te nalandi na TV la moni bato bazoloba lokola nga pe la bandi koloba lelo yango nga pe na ye na ngai pe na ndenge nasu na ngai solution na ngai. Ça va maman, merci. Docteur Kabe ya kolobeza boye nasuke sika wanda naza na poste ya bato ya tembe esuki ah oui nde tosukisi tolateli mboka tokolokola teni na nzoto ti mboka ekozwa victoire 30 ans c'est beaucoup. Cela je dis merci na pasteur réserve de l'éternel Moïse Mbiye. Nalobi aussi merci na Dadju ambassadeur maître Gims concert oba uti kobeta ya kotongola toujours mungongo ya Congo pe recette na so salami ezokende na est na banza ke Goma ezwamaka kaka depuis Kabila Goma ezwamaka kaka mais Goma ezongaka toujours na diplomatie pe nayebi ke tango Goma ezozonga la fondation dynamique qui va nous aller se cause la parmi bato ya liboso ba okita na Goma pe zaidi na sponsor na biso Andy Mart ma travers na oyo ekomi nde ko apêcher. Merci Penge Fofana zongi bongo azalaki wapi twazali na Kasaiti. Merci.